Bonjour ma belle. Ah ouais. Donc elle est qui kuna na flat. Tu n'es qu'une fille qui a été mise Oh. à la porte de la famille du. Ne me force pas à révéler. C'est chez Mais toi mais que tout se sikoyo passe. na yebite bato musu ba yeba raté na vie hein. Place nyonso to eza place ya okende kosala ba incantation na yo te parce que ba o nyonso ba yaka kuna yo yebi bango te to mutu auti voyage na ye po ya kopema na ye na place ke akoya na bana ne yo zo ya kosala ba biloko no bongo mabe omoni place nzamba futi ye place nyonso to eza place ya kokota te place nyonso to eza place ya kobebisa te donc o esalami mpo na ye ezali nde esprit ya nzambe kati na flat wana yango mte frappé ye parce que ya sala ibe incantation akanisa ile kola nzambe oyo aza na kati ya flat wana akotika ye omende ka bimisi ye na mpwasa ka ndenge bolobi ke bobenga basai na nzambe ba prier ekozala mien en plus botie moi sécurité ya basoda esala bien mais place nyonso to eza place ya komeka te donc place nyonso to eza place te ke ayaki na esprit na ye po aya kosalir place wana donc asuki na ye nzambe aconfondre misala na ye. Merci beaucoup ma belle biso tozo soutenir kaka flat wana parce que eza esika oyo mutu nyonso to akendeke esika biso surtout topemaka donc kindoki na ye awuti nango na ndako na ye mais fallait akende koluka esika bikoki ya mama na ye ezalaka akende kosala bamakambo na ye wana mais aye kaka kotante esika oyo esimbami na maboko ya nzambe donc mutu nyonso tu oyo akolinga kokwesa mutu sans motif abimaka ndenge onata bimi donc merci beaucoup eyokani. Oh ma chérie, y a pas de souci. D'accord. On eza pa na biso tokomelaka. Biso to bana nzambe. Lokola nzamba yebi ke eza na bana ne bakomaka wana muto azoya na ba incantation na ye ya misala bondoki au akokuta nango ya kanisaki ke nzambo biso to sambela akufa. Lokola nzambo to sambela akufa te asalaki ba incantation na ye po yebi ke kolonga kuna kozala ke bakomone te akobima soki ndenge nini me abimi na mpwasa po atala ke place oyo ya nyataki epesami ni pona bato emisala mabe te epesami pona bato pona bana nzambe. Merci beaucoup ma chérie hein donc eza matata parce que mwana mwasi wana na kombo ya Honorine Mukuna ayaki kobenga mukolo place alobi o aza na besoin ya voiture condition na ya pesaki chauffeur ya ye donc be ye moko akumbaka na poto donc mukolo place apesi kaka voiture ya pamba sans chauffeur mukolo place alobaki na ye ke kosalamaka te mukolo place ayaki kokosa ye kaka ke jeep eza ya location mais jeep na bango pour le na moment wana ezalaki nango libre mais mukolo place amonaki condition yango ezalaki mabe ozosenga voiture olobi donc amna lingi te tokozala kaka famille na famille masolo tobanda kosolola tolingi bato bayeba te donc bopesa biso louer senga voiture comme ça nga moko nakumbaka na poto mukolo place azongisi kokumba na poto na kokumba na Congo c'est différent nga mukolo place ayebisi alobi nga moko naza chauffeur nakumbaka na poto mais na Congo nazalaka na besoin mpe kaka fo nazala na chauffeur parce que baplace mosusu todindaka na mabulu mama na biso Honorine na répondre alobi te aza na chauffeur na ye mpe masolo bakosolola aza na besoin bato mosusu bayoka te donc à partir déjà makambo asali nde mukolo place akomi ko raisonner makambo ebele et puis déjà na makambo wana tobandeki komona ye suspect mais na ki suspect na ye to soupçonnaki ye kaka ta mosusu peut-être aza na ba engagement na ye ta mosusu olinga te bato bayeba na mwa boya bi wana sikoyo ezalaki vie privée na ye moyen tokota na kati ezalaki te mais ainsistaki alobi apesi voiture sans chauffeur pona aboyi bachauffeur aboyi mutu akomema bango ayoka makambo babanda kosolola mpo babanda kotambola na famille na ye mukolo place azalaki na jeep mukolo place azalaki na taxi ketch moko ezalaki wana me baboyaki kopesa ye donc eza kaka basigne oyo ke mwana mwasi wana akendeki nde balibengaka ngo akendeki cop
parce que c'est totali bien bomoni na ba valise na ye azaki na ba gants aza na ba chapeau ba gants ebele ba cagoule ebele ba chapeau ebele ba bonnet siko na nyonso to wana eza bato mosusu balobi ya komi kuna bon peut-être à partir ya poto aza na babande bato na ye oyo babaki yaka osala boye ozongisa boye peut-être mais elle savait ça depuis azalaki na poto oyo nga nakoki kozongisa comme témoignage oyo bayebisi nga oyo mokolo place asololaki na mama Honorine. Donc maman Honorine abandaki koluka voiture et puis mokolo place ayebisaki ba voiture na biso tout eza na location mokolo place atangelaki ye kende na Inter okoluwe voiture bapesaka mpe sans chauffeur mais il faut pesa opesa caution. Je savais que kuna peut-être akoka te mokolo place ayebisaki kende na Memling opesa voiture mais sans chauffeur oui il faut tika caution ya ebele et puis kende lisusu na Sendwe bato bateka ba voiture bato ya mo pe basignara na bango il peut couper sa voiture mais c'est rare parce que chauffeur taxi moko yaki wana ye nani maman na biso ndeko na biso moi si na kombo onate Honorine alobi na ye kende na yo na boyi esprit na nga e boyi yo opusa nga donc muto otambola na ba esprit o ezoboya ye ezoboya batu ba esprit o alobi ke na linga kombo nzambe te donc eza makambo belé et la kisi biso ke donc c'est sa vie hein eza vie na ye mais nous na 9 jours ezalaki ya ye jour moko ye wana makambo nyonso to asalaka ebimi na poisa normalement mokolo place wana lobi makambo ba client etalaka ye te sikoyo oyo moya kokende kobeta beta ba porte nyonso tout pona koyebisa bango parce que azozo bapel trop yangwana a préféré apesanga lisolo na mekanani ko bibeta kotia yango na Bidor TV pona mutu nyonso tout a comprendre que azalaki na ye client loki bokola ba client nyonso oyo ya sali et arranger kaka ye merci.